Bonjour maman, to sepeli ya trop to monio oui awa kolela doléance na yo oui bisabi yo moko nde loba po bato mokili ba yoka bayeba ndenge nini makambo yango ezalaki. Ngai nazali kosala mosala epa papa Alexis Tambwe Mwamba oyo azalaki ministre ya justice. Ye atindelaka nga mutu Shabani wana ti lelo bazalaka naye. Siko mutu wana abengi nga toke komona ye abengeli nga docteur moko komona Guilain, papa Guilain. Docteur wana atali eta santé nanga alobeli papa sava. Siko ye akomiso auti Kinshasa ke Kindu azolingalinga nga. Boko bima na ye. Na bandi ko bima na ye. Après nde na ye kozwa zemi ya mwana oyo. Tango na zemi ya mwana ekomi 7 mois atindi mbongo na ye Kinshasa. Okoma na Kinshasa na vwandi epaleki na ye ya mwasi mama Emiliana. Na adresse ni? Na azaki na Gombe na immeuble na Ethiopole. Siko kovwanda wana ye azaki na habitude ya kotindaka mutu aye kozwanga toke na ma campagne epa na ye ba 22h baye kozolisanga. Après un mois nde namoni lisusu garçon wana ye o papa azoluka yo. Kokoma kuna na tokotika na lopango na kuti mwasi na ye. Nde mwasi abiyo nde mwasi okutaki Kindu nga na bien. Abengi policier moko komo abengi na Shabani wana niso abengi ba policier bo beta ye ba betinga na bandi ko senye bakilati ale abi bo kende ko mwaka ye musika nde baki po ba boka na koti ya fleuve kuna mama moko ya social ya Ngalema na bukumesa ya mwasi oya azana Kitambo bukumesa moko ya mwasi azana komina Kitambo bamonaki batuni pe ba policier bino boza ba policier ya nani o biso toza ba policier ya Alexis Tambwe Mwamba siko mwasi o abeta mi burundeni o aye komenace mama na lopango esuki wana na aye kobota mwana prématuré na nzela. Après na pesi numéro donc mwana oyo tokoloba oyo azali mwana ya Tambwe Mwamba aza mwana na ye ti na première ri na hôpital ya première ri so toke kuna bayebi bakisi ya mwana makambo to asomba. Siko mwana akomi bazwinga mwana akomi 8 mois nde ba mwasi aye kopetanga siko pour la deuxième fois abengani nga. Siko ndenge nazambo nazotambola na kokeba po mwasi aza na recherche ya makasi na bandeko na ye bavanda na sayo na bandali kuna bazolukisanga makasi. Mama nalobi boye soki balobi ke bosala ADN na mwana oyo na Tambwe Mwamba ozala d'accord na makambo koloba? Nga nalingi te siko wana esalema soki esalemi nga nakoseli na ndimi kokota prison. Donc yo siko po bato bamona yo il faut pesa numéro mais okobanda na 00243 après siko continuer numéro nao pesa numéro nao 00243 04 longola 0 kolongola 0 donc 00243 obandi mbamona 82 777 55 63 bandela sous maman 82 55 82 777 55 63. Et ça troisième fois pour comprendre bien, pour comprendre les émotions. Et ça sous 82 777 55 63. Combo nani? Combo nanga 6 fois Sylvie. Donc vous allez monter au Kindu. Na utinde Kindu na ndenge na zambo famille nanga bandeko nanga bayebi position na zate awa na Kinshasa nga na mwana olia ekomi ifo mutu ya mawape service ndoka nde ye kolo makambo azali azana ma campagne na avenue Zibai na oleki Saint Ligue nde kote azali mais ye kolo makambo mwasi na ye azana recherche yake ba eliminer nga ndenge mwasi alobaki ke mokolo komonana bato bakolokota ona terrasse. Siko mama olingi ni chef de l'état sala pona yo justice ya na mboka Félix abaki état de droit mondial so a engagement na ye soki siko Félix amoni nalingi président chef de l'état atalelanga problème oyo
en tout cas nako perdre vie de Maman Denise a aidé nga na problème oyo po babengi Molière azoloba ngai ntango mwa baza moninga na nga nakokota na likambo wana te sikoyo na kosala nini nde nazosenga Maman Denise vraiment asunga nga vraiment na problème oyo tala niveau ye papa azali na niveau nga naza mwasi na ye azolobake nga naza lokola fourmi oyebi combien mobali na nga aelimine yo oza lokola fourmi yango wana ebangisi nga makasi nazosenga Maman Denise asunga nga na intervention rapide na problème oyo. Merci maman.